Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Avant natanza umona kenya mona la nsusu asasa moko eze débat tout boye pona ngai ndo mona ngo yokola basala ko ba je peut-être ba yeba ninda bato wana basungi après ba ko mbongo na ko bende nini ya ba fo ko ela likambo po mona réalité nango vrai be ndaba pambola ndaba pambola maboko ekauka te ezala e avancé donc ekola lisusu vraimen mbala na mbala naza na esengo mingi nasatandaki te lokola basungi ngai ezala te kela mosunga moto liboso mpe moto asuka okontinue kaka koede bato nzambe akopambola bino mpe ekokola. Amen. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothi Rema, Brother Eriche Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Bonjour cher internet, tozali à un hôpital du cinquantenaire. Lelo émission na bino ya découverte et ko découvrir Maman Jackie. Maman Jackie azali patient azali awa na kati ya hôpital du cinquantenaire. Azalaki ko souffrir na maladie ya cancer. Yango lelo to eko tala maman ngo basalaki opération. Nde to eko découvrir maman ngo opération elekaki ndenge nini? Nini c'est pas ça qui et puis to eko sala nini lisusu awa. Yango poitrine électrique aye kola kisabino yango lelo. Toleka tokende kotala Maman Jackie. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Kaka ndenge toyebisaki bino ba femme actuelle toujours en action, ba femme actuelle musana bango ka ko aider ndenge bazo aider ba orphelin, bazo aider ba vieillard. Lelo toye kotala Maman Jackie obino so bomona ki azaki na problème ya cancer ya sein ba sali opération. Maman Jackie yokoye kolakisa ta bato ba mona ndenge ni ba opérer yo. Merci bomba na yo. Maman Jackie, opération opération le kaki malamu basalaki mercredi le kaki malamu kotaki 10h mais comme 12h et quelques
Vraiment, maman Jackie a bien opération les cas qui bien. Merci, gloire à Dieu pour opération les qui bien. Maman Jackie, ba femme actuelle, ba bongi saki moi enveloppe muke pona yo. Ba femme actuelle na lisungi ya bande kona biso pe ba femme actuelle mususu bazana poto. Maman Bibish, maman Divan Bombo, maman Tinaka Bongo, maman Eliane Ochudi, maman Mariam la femme du patron. Lisungi ba femme actuelle Elkin El Paris na o ba bongisa ki muke pona yo yango yo et permettre yo osomba ta kisi osomba miliki osomba donc osomba sucre na ndengo zobi mapelelo ekoede yo moi savon ndengo ovana ndako ekoede osomba ta moi miliki moi sucre moi kisi moi aspirine moi mutupa si moi douleur oroloba na ba femme actuelle ni na o basali pona yo. En tout cas nazane sengo mingi. Bon, ngai avant natanza umona kenya mona la nsusu asasa moko eze débat tout boye pona ngai ndo mona ngo yokola basala ko ba je peut-être ba yeba ninda bato wana basungi après ba kuzombongo na bobende nini yaba ba fokwela likambo po mona réalité nango dans quoi ne cause problème mona ki en tout cas eza vrai. Et ça, vous m'avez vrai, ndaba pambola. Merci, maman. Ndaba pambola. Maboko kaukate, ça et avancé dans le col, le sous-souvement, banambala. Dans un essengomi, na satanda quitté. Dans satanda quitté, mais batangote mamala bazana mboka. Vraiment, merci beaucoup maman Jackie. Maman Jackie vraiment confirmé ba monter à Malam Bazali. Ba femme actuelle kaka ndenge tolobaki, ba edara bato bazana pasi, les loto yaki ko aider maman Jackie ko tikele mo enveloppe na ye et ko permettre à vivre mukie na moi temps l'une des azo bimalelo et ko aider na moi miliki, moi sucre, moi nini vraiment. Maman Jackie azana sengo mingi na o ba femme actuelle ba sali pona ye. Vraiment, merci. Merci beaucoup na la grande dame Bibish Kapika. Merci na Opeli Susu. Merci na maman Mati Neka. Merci na maman Arlette. Et tout, ba femme actuelle Moussou Baete, maman Olivia, maman. Donc, tosé belé ba femme actuelle, oh Baete, vraiment. Merci na Bino Lisusu. Maman Jackie, biso tokomi kotika yo, na ebite moi liloba, ya suka nini okokozana. Bon, liloba suka ezali. Le cola basungi ngai ezala tekela nsunga muta liboso be muta suka o continuer ka ko aider bato ndamba ko pambola bino amen pe ko kola amen ko kola vume ko ya munene pe e ko pesa ngapi posa de motiver nga suna moi quelque chose moko boye amen ezala mutema mbote na wape na mama Bibish na poto. Ok, mbote na biyo sa mama femme actuelle. Bisous, bisous. De sunginga, merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup maman Jackie. Biso to tiki yo tokei. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Erich Sungolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Tozali awa na ba femme actuelle toujours en action. Lelo Congo Gold TV et yeli susu kozwa ba femme actuelle to mona ki inane ya ba femme actuelle le 8 mars na bango ndenge ba feta ki yango na inane na bango lelo lisusu ba femme actuelle kaka na action lisusu ba ekotala
patient moko azali awa toza na mama Arlette Zaina toza pena mama Mati bango nde baza ba femme actuelle tokoyoka bango bakoloba nini baye kosala awa na hôpital ya cinquantenaire. Bonjour mama Mati. Bonjour maman bonjour maman Rachel. Oui, bonjour maman Mati. Tomoni bino à hôpital du cinquantenaire en 24 novembre. Boye kosala nini à hôpital du cinquantenaire? Toyaki ko sunga maman ane ko luka lisungi. Il fait basala opération ya libele. Alega ki ane ko luka batu basunga ye. Yango biso ba maman actuelle toti karate place mutu azolela, place mutu azoluka aide. Moi muke na biso toyaka pona kosunga. Yango toyaki kosunga mama na oto kokeli koya kopesa mama ana l'hôpital du cinquantenaire to kuti pe mama to sololi na to pesi muke oto zalaki nango ne to sepeli pe opération leki malamu nzaba zoloku me to kosenga kana nzambe to kosenga na batu o baza pe na makoki ba luka biso ba mama ba femme d'actuelle bo sunga biso pe na makoki o to za nango muke so bo bakisela biso pe ekosala biso esengo makasi po o to sala eza na propre effort na biso moko. Ok, merci beaucoup maman Mati. Toza pe na mama Zaina. Bonjour maman Zaina. Bonjour maman présidente. Maman Zaina pas à moko ya ba femme actuelle en action. Tomoni yo pozalaki bosenga nini na bato yo ba bazalaka na mwa ba moyen na bango soki bakoye kosala pe un plus soki bokoye koloba nini mpona bato. Oui, na saka rappel na batu oyo bazamba mwa mikie na bango mwa bozui ya mukie baya baluka biso ba femme actuelle tozali na besoin lisungi na bango vraiment to na besoin lisungi botika biso te tozali wana donc tozozela lisungi na bino. Merci beaucoup. Tomoni ba femme actuelle car ndenge ba uti koloba tozo senga na bato baza na mwa possibilité ya koede baza na bolingo malamu ya koede femme actuelle po kende liboso tala tozo sala makamnyonso o na ba propre moyen na biso moko car ndenge tolobaki na le 8 mars ba o ba monani baza na mwa 1 franc na bango bato ba kobe ba bebisaka mwa mbongo bon ko bandata na $1 boko eko aider association o ya ba femme actuelle po ekende liboso tozo sala ngona ba propre moyen na biso moko. Merci beaucoup tokomoko na suka ya émission na biso nazo pesa kaka merci na mon boss Michel Mbayabo association des femmes actuelles yangoyo eza pe na pose ya ba aide nazo pesa lisusu merci na la grande dame Bibiche Kapika bambote na bino esika bozali ba femme actuelle elle Paris mama Divan Bombo mama Eliane Ochudi nazo pesa lisusu mbote na mama Tina Kabongo mama Mariam la femme du patron bambote na bino yangoyo Congo Gold TV émission na bino yango bolandaka bo s'abonner massivement bokomona ba émission ya kitoko chaîne ya kitoko émission papa na mama bakoye kotala eza na tabouté vraiment na bana esika moko. Merci beaucoup na les femmes actuelles. Bientôt femmes actuelles Brazzaville. Elle Brazzaville. Femme actuelle. Original. Original va pirata rangote. Bientôt femme actuelle elle Brazzaville Pezokoma. Bientôt Ezokoma. En tout cas merci Nabino maman Mati. Maman Zaina na ndenge toyaki ko rendre maman Jackie visite. Merci Nabino lisusu. Merci beaucoup na mon boss Michel Mbayabo bambote na yo sika ozali mama Bibiche elle Paris Mobimba bambote na bino bisous na Dido Lumbe mbote na yo papa Léon Gilles César mbote na yo esika ozali ba bisous ebele bo s'abonner massivement. Merci beaucoup. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.